ozali olokala na bolingo nosekela minayo nini nazomona kandi ngomoni kandi babisa bino ndi ngomoni ndingaza boye baki kozwa ye bakende église bakende ngomba bake ngomba kozonga na enda zongi ka boye siko na ye bate totamboli na ba église minene azobika te azaka ka boye na sili simbongo nyoso ya voyage na ngana za otambola esili kalikola malade na we bate na sala nini mais ifalo benga ngai banda kala wana ngana za na prophète na biso asungaka ba biloko eza biloko ya mike wana prophète nini wana biso totambola na ba église ebele prophète nini wana uteli prophète na biso c'est le prophète Emmanuel Dodi azana limité yesoko yembala moko na limité lisusu pardon ngana uti na ba limité na tamboli ba église minene na ba limité wana limité sur côté nini limité na 6e rue aza prophète oazo pesa solution aza prophète oyo atindami na tango oyo soki toye na ye eza biloko ya mike batémoignage ezolanda chaque fois côté na ye nayebi te siko tosala po tomona ngai nasi nalembi kofuta mbongo nyonso esili ngai na basengaka mbongo te basenga mbongo te tokokende kaka boye bakoyamba ye kaka boye bakoyamba ye kaka boye bakopesa ye solution bakosambela mpo na ye ekowumela kutu te akobika. Pasteur na ye awa parce que na fréquenté ba église ebele normalement il fallait pas na ya mais bolobi trop na émission mon alandaki vous avez beaucoup parlé et c'est ce qui m'a attiré c'est que na été pendant trouver solution na ende kotika ye pour bino pour trouver solution parce que vous avez beaucoup parlé na boyaki na même na famille parce que si on a kina na famille ba koloba ah omoni ki sinaye asalaki esimbite yango tiko yalinga lekisa yango ekotika ye. De toute façon, on a dans lembi nanga libala mon pasteur. Alala on anda kute mobali mobimba ta yo moko. O libala ndeni. Et c'est ngweza te na katsa. Maka mutu tu vas le barater mais puisque tu interviens moi je vais dire. Je vais dire papa nanda kola ndeni. Ndako na biso comme fleuve. Beto et comme fleuve. Moi ça zo suba na bet. Laisse-moi parler. Moi ça zo suba na bet. Okomi kuna ndeni. Laisse-moi parler sinon tu vas me pousser à agir d'une certaine manière on a mis sur pasteur. Sorcière. Je te prends pour qui toi? Mon frère, calme. Non, je suis. S'il vous plaît, sauf votre respect. Je suis. Non, laissez-moi parler s'il vous plaît. Mais ça c'est quelle femme ça? Moi ça c'est Baranambetou. Hein? Est-ce qu'il n'ogité? Papa, hôpital il n'a fréquenté. Depuis na bala moi si. Attention il y a pas même nos la raté. C'est la honte pour moi, c'est la honte pour la famille. Les gens peut-être pensent que moi je ne suis pas capable de donner des enfants, mais ok, c'est la femme. Na fouti baba nganga, na fouti baba hôpital, na fouti baba pasteur pour na kobota. J'ai besoin de voir aussi que ce sont des bébés qui pissent sur le mais c'est la femme qui pisse sur le lit. Vous vous rendez compte? Mais en tout cas pasteur, naïe avec tout le respect parce que na landa qui émission na bino. Et je me suis dit, Boloba qui est tellement ébélé, je me suis dit, je ne viens pas trouver une solution, mais je viens vous la déposer. Je viens l'abandonner ici dans cette église pour qu'on trouve une solution. Mais sinon, en tout cas, s'il n'y a pas une solution, c'est fini, elle ne sera plus ma femme. Calmez-vous mon frère, calmez-vous. En tout cas, la CP ndenge boye awa, olobo ekotiki la biso mwasi. Mais solution na biso ezake mwasi okozonga nendako. Parce que esengeli couple na bino bozala couple oyo bokokumisa kombo ya Nzambe tata kolekela musakoli oyo lola eponi Emmanuel Dodi bozala na kimia ba problème nyonso toyoki yango biso tozawa chaque jour okolanda kir oyo eza losambo surtout ke boye na ngonga moko ya malamu boye na ta moko ya malamu obo kutami ke tozo célébrer toza na mouvance na biso ya fête o to bengi fête ya temps fête ya événement oyo lola esepela ki na mutu moko Emmanuel Dodi dans la tina Bible lobi confiez-vous à Dieu vous serez affermis et dans ses serviteurs les prophètes vous réussirez dans la tina ndenge yo ye awa yeba eke o eza ba problème o tamboli na yebi ke bo tamboli awa bokozwa solution na betela o histoire mon comme mon frère parce que
tel mes églises photo sur la makamba Bible. Ce que zalaki hôpital et Seigneur to chubotonga. Nazo peso d'exemple na Bible. Moni maman Sarah mon frère. Azalaki na ba problème ti akomaki kazondi malisusu te ndenge yo zondi malisusu te. Mais tant on Nzambe tata jijaki bon à visiter abotaki. Pe bana o bayaka na ba couple ya ba problème bondeti bino. Bazalaka bana ngambo. Ozomona yeke Isaac tanga yake azalaki mwana moko solution. Azalaki mwana porte bonheur. Bien aimé, Nzambe tata za capable ya kopesa oyo batu bapesi te. S'il vous plaît, pasteur. Nzambe tata za capable ya kosaelo oyo batu baseli yo te. Pasteur, omoni naye kaka pona robota te. Mais le plus grand problème eza kosuba oazo suba na mbeto. Et c'est leur culture na biso to yebi que moi oazo suba na mbeto c'est gaza ndoki. Parce que makamona nyo c'est bloqué. Donc on sous-entend que azandoki yango suba na mbeto a bloqué makamona tout. Donc ce qui naye awa ezande po boye bisanga so azandoki comme ça atika kindoki naye makamona ngai fungama. Voilà pourquoi je suis là. Alors dites-moi combien je vais payer pour ça. Mon frère Zalakimia, ata problème masuba ya mwasi na yo. Ekozwa solution. Nyonso o ye nango ba problème ata o yo lobité. Zambe tata opeso solution. Kaka ndenge botie makolo lelo. Koma le 17 décembre. Oyo toko célébrer fête na biso ya grand sali. Nzambe tata akosele oyeza délivrance na bino. Mais ya motuya on a kosenga bino oyoka musakole Emmanuel Dodi mingi olandela oya koyebisa bino ba recommandation ba enseignement ba prière okomona ke musala ekosalema le 17 wana prière na biso zo banda de 15h juste à 18h30 kaka mokolo wana le 17 banda ko compter mikolo okoya o témoigner oyebisa biso soki mwasino azo suba kaka soki mwasino azuize mite soki makambo wana esalemite mosakoli Emmanuel Dodi alongwe kozala mosakoli ya tango église na biso pe tokokanga. Mais moi je crois que solution esi epesameli bino déjà bozala kimia tozosala losambo maloba o nazoloba eza maloba losambo bozozongela après ngai koloba. Mais attends-moi. Maman, nalobi siko obimate yo vina yo ezaka ndenge komika boye olamuki otali TV olie omeli donc ka boye numéro na pesa ko ya mtu ana obengaki non tout na yo parce que moi je ne te comprends plus non comprendre te na ebite nga na commander tindeni nga siko na ko mungamba nyonso na sala ka yo fanda rando fandelinga bongo dis-moi Obengi était le côté, au bimate, au salam salate. Moi, je te comprends pas. Finalement, il a expliqué clairement c'est quoi le problème. Au bando fandaka boye na lié ça, on a tongo, on a foutinda, on a fouti ba facture, nyon son amon la sala. Finalement, dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Dis-moi. Maman, nga au mona ngasuna ba vie à bouton na souste. T'as la salaire na zunomé. Tu penses que moi je suis contente na fandaka boye. Je ne pense plus à l'avenir pour na vie souki ndengezana. Je suis malade. Nazo melaka bakisi. Et après? Na kendo kabaka bango lisusu mama nanga. Je ne travaillerai plus, je ne ferai plus ça. Je suis désolée. Tu n'es pas la première à en avoir. Aux hommes talibo sauté. Baki ces alliés, tu es en ordre, tu prends très bien tes médicaments. Et puis, ma protection, les alliés, au coup, utiliser toutes sortes de protections lingi. Tu vas me dire qu'au fan d'awana pour oser là-bas et qui prend la charge? Naomi, ma morale. Qui prend la charge? Ma morale. Morale, les problèmes. Tu sais bien que ça ne dépend pas de morale. Donc, au bimate na sentiment boye mutu nangeza makamu susu. Maman, si les yo morale les alaka yo morale kaka. Ce sont des choses qui arrivent, c'est la vie, tu continues. Tu peux continuer ta vie carrément. Bimio meli moi comme i balé na yo meli ayo zongo za normal hein. On vit, ça continue. Naomi. Tu penses qu'au bimi au meli mo comme i balé, oui bien sûr, oui c'est côté au langwe. Et après tu pars faire ce que tu me dis de faire là. C'est la vie. Zélan on attend yo tango la mouki. Ta première pensée c'est quoi? C'est mon téléphone voir le reste. Moi ma première pensée c'est quoi? C'est de prendre des rétroviraux et si aller voir le médecin. Tu penses que c'est normal? Non, non, ce n'est pas de ta faute. Tout ça c'est ma mère et mon père.
nyonso ozaka papa na maman soki babengaka nga ndoki te soki babengaka nga te moi je n'allais pas me retrouver dans cette vie et aujourd'hui nakoma sidatique ce n'est pas vrai ce n'est pas de ta faute oyebi qu'il faut lia bien omela bien na basida na wana oza na ngo wana nini sida omoni bilobaloba na omoni bilobaloba na yo Naomi pour nous hommes tema bebo yo ki ofana na te banda bana se tu ganga ti bato bususu ba kalibana bo sepeli o sepeli le kisa na RTNC que no panza sango kenga meka na sida que no panza sango ah pardon entre pas soin et kokisami tiens na ba réseaux sociaux mutu nde nani Megan posa ne kokisami zo ngai mutu bususu ayeba comme ça panza nga sango na les réseaux sociaux banda kana ba koza mo mabe na ba ko bano linga kana ba terrain na ba na mbongo tout ça na yeba kana yeba pardon si mangati tikanga ko buvanda kabwe na makambo minene bwebu so vandisa bomba pena Naomi kasa bio po yebi ke quartier mobati na ko panza na ngati ma chérie ko se mangati eza ngolo kwa grave te sida ndeni eza maladie le kwa maladie nyonso nga mutu neli bino kutu sangwa esengo ne ko présenter bino fiancé na nga penza na kuti bino boga nga boye ata bino moko atmosphère nini wala ata fiancé na fiancé na kuna fiancé na obala ka ben oui on se fiancé yaya sambe na ngai vi na ngai oh sambe bana ki bako akoma ko lela ka boye Naomi, pourquoi vous vendez ka boy ka kolela maman bino ne tanga te pardon Cédric ma grande sœur na ngai a chanter na CPI Tikolela oybinga na banda okoya ti na koya ka soute grâce kaka prophète ya ba Cédric na koya ka soute na koma délivrer Ben oui malade ndeko no sila et si là na koma bien na koma bonne santé grâce à ba prophète ya Cédric na koma délivrer oyelinga ba prophète awa au restaurant oh oyoki sango na fongoli si restaurant awa naza na besoin ba prophète pardon maman j'ai tout je ne manque de rien naza na mbongo nasalaka nyonso na lingi na mbongo na nga donc moi je n'ai pas des offrandes à donner aux prophètes ici so na lingi mobali na kozwa na mbongo na nga boliaka bien bomelaka bien na mbongo na nga je n'ai pas besoin de prophètes ici papa yon des prophètes moi je n'ai rien à te donner ici na ba mbongo na bino ya ba offrande du prophète wana te na liba miyibi na ndako na nga te bino ba prophète boya aka na kombo nzambe comme osali prière moke ba peso boye mbongo na ngeza ya kopesa bino te ya kimoyibi na bino bozaka na ngo wana en tout cas je veux pas de ça je ne manque de rien ici nana besoin biloko wana te nana besoin eloko te boye la eloko ma grande mais tu manques quelque chose tu as pas les grands saluts ndeloni la vie éternelle ndé après oyebite ki après ko vous allez na mokili il faut to kufa on est total en cima on va au total en cima to vivre nan to maman la Bible nous dit cherchez premièrement le royaume des cieux et les restes nde biloko ya mokili ozowela mais bongo ya mutuya les grands saluts ya mutuya yango toana na mokili to vivre nanu to lié to meli mwa moko au lié to sepeli et Cédric expliquez bango na ba comprendre le expliquer na bongo pesa mututa ouais est-ce que boyebi ke ba prophète solo pe bazala ya wapi oui bazali faux débat faux débat batika bango nyonso na batala Noé so ba Salomon so ba nani botanga na Bible na bino quand moko ndeko na bino témoignage na zao témoignage banganga kisi bakoti so babaki so ba sali obilo oni ba so ba soko ok pa papa na ba sokola kana après au futi ba mboko na passe na opesa bino boke bo dépenser na ba bêtise o manquer ba toi te et n'importe quoi comme fanda papa prophète alkota prophète ya solo azali comme le prophète Emmanuel Dodi yaza musakoli ya tango oyo ayepo na lobiko ya bana ya bato na ba problème pe ba situation boza nango kaka kuna nde ozwa solution alors na komema bino kuna po bo bénéficier pe na bolamu oza ba preuve ya mambo ebsanga oui nazala ba preuve ba témoignage ezali comme ma chérie azara na témoignage vivant kaye témoignage vivant nazara mona ngate zela mambene yo pona malade ndeke yebisa na futa comme pour la consultation prophétique sur consultation prophétique ba futa pour yo malade au futi comme pour ngai mutu na sida na futa comme na fan pe ndao na sala pete na mbote et pas prophète Emmanuel de au futi lo côté il faut ka cause na konzima na yo o ilanda maloba ndenge ya koloba osala parce que à chaque moment Dieu suscite un prophète
tango ya Bible na tango kala sisitaka Moïse pour la bana Israël. Ndenge wana pe aye pe assisté prophète Emmanuel Dodi ko biso to za la sauver. Église na biso no ezala na wapi? Église na biso za na limité na avenue Révolution na 6e rue résidentielle. Yo ke chonka kuna po webiki mituke kolanda kuna bat ba ya pesa kabino mbongo. Ya yeli mbongo te. Wana stratégie. Lobi ko pesa meli ofele azo pesa yango pe ofele. Ndefona mona ngava na nzimango. Toke yo mona. Ya na oké te po boyo sa mambo sa po na zangelo na zangite ananda na mbongo na oké po na tembe confirmer sérieusement au sein mbongo te. Po na zangi nyonso yaka zalaka kana foi na yo zala na persévérance pe zala na prise de conscience surtout au EP na moment malam au tozana fête ya grand salut le 17 décembre à partir à 15h dans l'église universelle pentecôtiste et charismatique ministère des affranchis. Bonsoir, sœur Tabita. Bonsoir, papa patient. Est-ce que le prophète a ça déjà? Ayaki déjà. Est-ce qu'il y a Zoyamba déjà? Abandaki déjà Koyama. Ah ok, c'est bon. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Ah, ma chérie, c'est pas comment la vie. Elle a moins de bébé grand. Oh, tu connais bien quand bébé grand ça. Maman ni mosala ya délivrance. Nzamba kolo Yesu azala bomoi. En tout cas mon fukulu ayaka pamba te. Ayaka pona biso. Tala grand salut etikelinga bilembo. Esenga ko célébrer fête à grand salut. Mon fukulu ayaka pona biso ya solo. Alongolinga soni bandeko nanga. Merci beaucoup. Bon, nous sommes toujours que les prophètes en bas de ça. C'est aussi pour Nana. Merci Pourquoi madame? Tobengi bino na fête ya monene o tobengi grand salut. Rendez-vous le 17 décembre à partir de 15h jusqu'à 18h30. Dans l'église universelle pentecôtiste et charismatique, ministère des affranchis. Situé dans la commune de Limité, 6e rue résidentielle, sur l'avenue Révolution numéro 817. Référence des abolis. Soko kiti na boulevard du 30 juin, la 6e rue. Au Katisi, au côté de la 6e rue, tout droit. Soko commis juste dans l'avenue Révolution, église est juste en face. Alors pour la barre, on va quitter la 7e rue, quitter Liboso et Kin Marché, aux rues avenue Révolution, dans Gambouya DGI, église est juste quelque part. Merci.